Être avec nous dans EHP Média pour les comptes de l'émission Télémac de Marie Nondebo. Il est champion d'Afrique et puis président de la fondation qui porte son nom, réunissant presque quelques albinos évoluant en République démocratique du Congo. Lui, c'est M. Mwimba Makese Texas, c'est l'invité de ces Télémac d'aujourd'hui. Avec lui, nous allons essayer de parler de sa vie professionnelle, de sa vie, de sa fondation, car pour votre information, l'ONU a initié le 13 juin la journée mondiale des albinos. Alors, une activité sera organisée ici dans la ville provinciale de Kinshasa. Suivez cette émission car vous allez aimer. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour, Messi. Bonjour, maman journaliste. Bienvenue dans la télé Magnabiso. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, na ngolu ya yemei tozo bundaka malem. Champion d'Afrique. Oui, merci beaucoup maman. D'abord, ngana sala ba sport rebelle à combat na banda ko sala karaté na vie na ngai. Auprès à maître John Massist na ngiringiri et puis na sali self défense. Les données nazo solo nobo et nazali instructeur à la police, pas instructeur militaire, après ça va policier na militaire ba technique de combat sans armes et puis na sali lutte gréco-romaine, libre olympique na club kamikaze et pas entraîneur ndonda di pour manoir. Pe na sali pe catch donc entraîneur nanga côté à catch zali ndonda pour manoir au catcher ba nyonso ba iba no lata masque un catcheur de grande renommée internationale quoi mais ça siko pe na poto à Paris et donc voilà quoi et puis en 1980 na zwaka li club na ngai catch club inter africa na souci à ça la catch moko eza éducatif ne malwa là où il y a que la force la technique et puis l'intelligence pour moni image au bato bazaka nonga ba catcher no so bazaka bato akisi bazaba féticheur et tout ça ngabi non catch ezali métier ne malwa c'est un métier c'est un gagne-pain donc voilà dans ça la catch on a produit malwa un esprit sain dans un corps sain donc na sali catch on a ngai na révolution na catch na humaniser catch na rendre catch éducatif voilà en 1980 na 90 donc na 90 na pesi connotation moko philanthropique to socio-humanitaire oyo ka ke Mwimba Texas akena bunda na kata prison centrale ya Makala oyo koma le centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa na ke bunda en faveur ya ba prisonnier mais na memi peta mususu 1000 pain na memi saka loso saka sucre na tambola na ba camp militaire nyonso pona kosunga ba soda ba kata na makolo donc ba blessé na ba amputé de cœur donc na kenda kuna na bundi ofele pona bango na memi bango pe mapa na memi ba sucre ba loso na kenda après l'aéroport na site Psychotra. Et puis, guerre en Équateur, je savais qu'ils étaient traumatisés. C'était une occasion pour les se défouler, se détendre, même les bango bidon pétrole pour courant qu'on est mon boulot, na même ba sucre, ba loso, pe ba mapa. Nazalaki même transporter en chipoi. Alors, mais na vie c'est bien bon, ya ko kende, ko continuer ko sunga na message ko sunga pour ko sunga ça pena na makila na ngai, j'aime toujours partager. Mais na lobi ngamoko na za ndundu. Na moi célébrité naza nango soki na kozwa likanisi ya kosangisa bandeko nanga bandunu bona mona ete bandunu mingi baza complexe. Là on va en parler dans la deuxième partie de notre émission. Quand les parents nous bayoka ki ke yo za catcher ou bunda catch, réaction na bongo zalaki. Non, mais d'abord maman journaliste bi ke biso na famille na biso to botama 6 ngana zali pasa. Mais il passe à la mais il est déjà décédé. Oui, chez Gaimet Sawa Premier. Le botam mibal na mibal. Maman Zalaka Koutuna Mawa, maman Henriette Capoto, non, mais vraiment. Il n'est plus avec nous. Oui, maman peut akufa, papa peut akufa. Mais avant les langana botiba na basité vraiment famille yango esili kaka boye monika ba maman bino en tant que maman blingaka fo mwana mwasi azalaka asokola ka basani asalaka boye. Mais biso mo lo debi gende kwa mwasi azali biso do sokola basani. Kwana na mboka to tout abe na fufu maman. Na ba Congo wa na madimba na mboka Kilemfu. Na territoire oui, donc na Lukaya awa na madimba et tout consort. Donc on est alors l'aîné de la famille docteur Kouzoma que je salue aussi en passant na Kamba Deding Villa 212 Sébastien Kezen pour les intimes wana aîné na biso pour tozaka 6 3 bakufa do tikala p3 l'aîné de la famille le deuxième papa Faustin Loso azali ben nunu netingai ya kufina nte mais moni tangu na ngai mama tangu nazokola na noyebisa bandeko na ngai ngai na kozala mutu munene na koyeba na betelanga maboko là on est encore au village bandeko baso ba mona batininga kuna kwei nazolela mama zotuna menenge ni na mwana na ngoti aso ba kozala mutu munene o même mutu abia kozala mutu munene mais botika ye et donc voilà mama tangu na bandi catch bandeko na ngai baba na yeko ndima te surtout mama moninga lokola na zandundu tout le monde ma famille restreinte té mais na vie sociale kaka en général
na société baya na kutaka na catch ba feki anga bini jibindula ba bité Texas yo lokolo za ndundu okwa ko sala catch te bino bandundu bozaka makasi te so ba beto le kofo comme rouge olembi na bi merci beaucoup na yoki bino bande ko nga me ngana ko ose mama na zo biso ke nzamba za munene ndenge na zabo na lobaka merci na nzambe nenga kelanga ndundu pomoni na tambola mamboko ebele na Afrique situ awa na kenda ba Cameroun ba Zambie ba Tanzanie na Zimbabwe na kenda ko bunda komba kuna kombe bunda manga une fois par trimestre ba ba kena na stade na 16h 17h kombe bandi 18h de sili mais tango na koma kuna mama 12h stade tondaki déjà ba kirie ba ko tala ka katera ndunu nana mamona katera ndunu te et puis on a continué na stade ba dozo minimiser ngai meno aza chétif aza muke akonda ba ko bukika na premier niveau champion ba kuna vimba mulai munene mais mama ba congolais kuna bozela ba ko mona gaza grand technicien prise na ngai liboso ka mama na sauter na vanye be pour l'adversaire sizo moko retourner tant l'adversaire a kweye moko fongoli munoko il s'attendait pas et puis stade nous surtout albi donc ndundu mais na sali match nil na champion wana mais tant kombe sili mama to sali nil bato bazo ndima te balobi pour déjà dès le départ déjà vraiment na ka non ndundu aza faible et tout ça mais champion de biso na pola te na sala pe nil te ma sali nil na ndundu bazo ndima te mais na sala 5 heures de temps na stade pour na ba prime oyebi ke banda 98 wana na banda catch Muketu pardon banda 98 na créé la fondation mama muke on a zora toujours na catch yango permetanga muke na vivre na bana na ngai na ndaku ma famille restreinte. Oza marié. Oui, naza marié. Père de 2 enfants. Bandundu te dans la vie maman il faut pas avoir beaucoup d'enfants, c'est une façon de se suicider. Bandundu te bana. Moi si nanga za bandundu te bana pe ba za bandundu te. Wana mere za brèche mususu yo fongolia même poto bala na maman bébé le tout à les aki facile. Les spectateurs, dans la deuxième partie de l'émission, comme on l'a dit, on va juste attamer ça parce que déjà, idée comme kota mingi. Deuxième partie, tout le bel. Le combat est proclamé des styles français de 5 minutes sans repos. Quel est le président? Et Bandi, Malembe, yo, voilà président Banem bien sa souffrance. Et maman, tout le monde a dit que Nabiso pour le beau président Poukana. Eh, tout n'a eu, à ça maintenant entraîneur à Solo, président a bien sa souffrance. J'ai dit yo, président a bien sa souffrance. Aza traîner maintenant Solo, quel Moussal. Corde arbitre, corde. Président a toujours la mienne sa souffrance. À Télémi. Voilà. Voilà. Dans la cuisine, sommet la tombée. De l'eau, ça fait être du nez, on a le climaté. Voilà. On me montre le nom de mon intérieur. Si on a les soucis, c'est pour la vitesse. Contact, il y a un peu de bandits. Voilà. Et à l'ombre. Vous m'allez me dire, yo, t'as dit pour code arbitre, code. Bazou ici. Aza sauvage, t'as dit pour moi. Aza sauvage. Aza venant bende.
c'est la mission Mokonzi. Nié le roi Poso. Contre-attaque. Nyamayo. Le roi on les suspecte la président Maboko quoi. En tout cas, ma technicien pour les bazar la mise ça tout est là qui ça. Ni balé pété. On a lobby de quoi président dans la maison vérité. Moussa la voyant on a mis sur la vie notre témoin. Oui, dans le premier épisode. On reçoit 19e million de bimaté. Ça voyou. Vous avez monté à ma belle. Habite à tout notre bande de 4 na biso on peut mukola bana. Et on peut combat des cités. Tout notre bande de président de 4. Tombé wana. Les ana ke pelé. Les ana 18 le 19e ya wana bimi. Mukola sambo telema go. Telema tali bobo telema. Bobe tele quand même maboko bundi bien bobe tele maboko. Nega. So yo mone foi na stade de Martigues est entraîneur en 4. C'est un entraîneur africain et c'était une journée de réjouissance pour la Fondation Mwimba Texas, une journée récréative. Et ça s'est bien passé. Et puis à la fin, comme toujours, je l'ai toujours dit et je ne cesserai de le dire que Mwimba Texas, c'est le leader charismatique du catch classique sans fétiche à caractère philanthropique. Je vous ai toujours dit que j'ai ces dons-là de créer. Pourtant, chez les amis, il y a un peu le statu quo. Je crois que des gens qui sont venus assister à cette fête, ils n'étaient pas dessus, ils ont pu déceler de quoi nous sommes capables. Donc techniquement parlant, nous continuons toujours à présenter du beau catch, mais seulement je l'ai toujours dit que c'est le problème de soutien, parce qu'un artiste, quelles que soient tes potentialités, tes capacités de créativité, mais sans soutien, sans sponsor, sans mécène, on n'est nulle part. Donc là, je profite de cette occasion pour lancer un appel pathétique aux gens de bonne volonté. Sa fondation est où? Oui, maman, n'est na lobby d'abord moni na catch, bato on mona na ça le plus faible, mais lelo boko lobela catch te na Kinshasa na RDC en Afrique sans pour autant lobela catcher wana ndunu Mwimba Texas. Ne pas en français, j'ai convaincu tout le monde et j'ai mis tout le monde d'accord par ma façon de faire. Ne pas il faut aimer le métier qu'on fait et puis le faire aussi bien. Donc on a même pas coupe belé na mboka, na le champion d'Afrique et puis na l'unique catcher na mboka oh ya la décorer sur l'ordre de chef de l'État. Na chevalier des ordres nationaux. Voilà nous sommes musala malamu pour na ba coupe belé tout consort. Mais na lobaki mais na moi célébrité muke na za na ngolo na za ndundu. Na mona ba ndundu mingi bazalaka complexé tout ça mais non. Moi célébrité oui, moi célébrité na za nango et sengeli na sala tout pour na bandeko na ba ndundu ba se retrouver ba semblable na ngai. Voilà maman pourquoi depuis le 16 juin 1998 to 98 dans Zouara Likanisi a créé ONG ya bandundu fondation oeza na kombo na ngai fondation Mwimba Texas s'occupera na protection, défense, encadrement et assistance ya bandundu pe ba personnes vulnérables nyos. Mais ta on a bandaki maman. Du fait na zalaika muke en contact na presse. Mukolomo na moni ndundu moko aye na 16h. 16h10 na moni ndundu muso aye. 16h15 ndundu muso akomi. Hotel Likanisi wana yo zue za malamu te ndundu kutu soka zotamula ye moko azoko atira attention ya batu na nzela siko yo lingo sangisa bandundu fotika ngo mama na bangi saki bango na loba bango bino nde boza complexé mutu akomeka sulu na kosala catch na boyebi ke na za catcher mais mama lelo ONG ya bandundu fondation Mwimba oyebi makamu nini batu baloba te pona bandundu no soki ka ndundu asia ba kota na mutu ya ndundu te mutu fa bwa kasoi na tolo mutu mususu no so lali na ndundu soko lingo ne suba fo ola mgoke ne webisa papa papa na ba mama boko kata pongi ya bandundu combien de fois na butu soki na lali na bandeko ebele soki na lali na 10 personnes mutu no so ola mga papa Texas na nyeke ne suba ngape na mutu funa pesa permission bo mutu akene ko suba donc tala ba préjugé wana fo bo bwaka ngo bo longola ngo donc mama voilà lelo ndenge o bato banamona makamu kala pona bandundu eza su lelo te bo fondation mama esale musala nango bato mso bako bandundu balingana kate omona ndundu moko azo ya boye mso azo ya kuna lokola baza complexe ba mibale moko so moni muninga akimi
mais lelo maman komona bandundu le 13 okozala na biso akomona ndenge nini bandundu to sangana ka mopiko bandundu mais lelo to za déjà au moins 1000 ndundu na kati ya fondation Mwimba Texas ndenge to sangana reze sengo mingi donc mama kanisi wana biloko bandundu balingana te guerre nini yango biso bandundu to bunda o esala ke to lingana te donc ese biloko pambo ba bakotsa na mitu o soko zwi suki ya ndundu okoma na mbongo ebele okozala en face na ndundu moko na mbongo ebele tala azala suki ebele buki penza mais tango a travailler te asa kutana 50 francs na poche te mais lelo ngana osala kati ya musala passe mais nazo bunda kati nazo quelque chose maman mais combien gagne un catcheur congolais ce n'est pas aussi chaque jour que je monte sur le ring awa sikawa na komi ko lema na kokisi 50 ans nazo senga na nzambe muda pesa nga likancho osala ONG ya bandundu na ime nzambe sunganga changa kontana ba mitema ba de fond ba partenaire po mukena wana uzona kati ngomno permettre ngana sunga ba ndekolo bandu awa na kotika kati donc fondation bandundu ekokufa nango. Donc voilà maman, ba préjugé belé au nom soko ozana mwana muke oboti mwana ndundu sege mwasi na yo mwasi wana basi mingi bazo na bana papa Texas banana boti mwana wa ndundu banana boti olibale kufi mobale benganie bandeko na ngai nana ebisio quelle bassesse d'esprit nana ebisio ke soko boti mwana ndundu sege mwasi no ya rapport sexuel na ndundu te yo papa ko condamner mama te mama be ko condamner papa te bino mi bale bozana jeune wana d'albinisme ndeko boti mwana ya ndundu yo ko benga na mwasi wana ya ndundu e pa yo ko kene soko zisu mwasi moko ya ndundu wazana jeune albinisme yeba bobota pe ka mwana ndundu olobi o protéger bango neti nini parce que ils ont ba maladie nini et ezwaka nini parce que ils ont ba maladie nini et ezwaka mingi bandundu mama maladie o eravajaka biso bandundu eza cancer ya peau chaque trimestre tozo kunda 5 6 to 7 ndundu poko mona ba photo mama mais bato batana mo sensibilité awa na mboka oyo pona ba fertilité ba kondi bazo bimisa mbongo mais au week-end en 2011 na organisé la première rencontre internationale ya bandundu na komaki 77 lettres maman 77 lettres mais ata mutu moko répondait nga azate même bato na nzambe on peut reconnaître celui qui prie par ses actes. Boya kosunga bandundu ozana watu ozana sparadra ozana compresse ozana daquin ozana bikoti ozana parasoleil biloko to kabulaka pourquoi parce que ennemi numéro 1 ya ndundu ezali moi boya ko arracher bénédiction na bino pona kosunga bandundu même bato na nzambe bino oza mutu na nzambe est-ce que sala ko esebelisa nzambe est-ce que kabulaka na baninga tala par trimestre dozo kunda 5 6 to 7 ndundu papa sezali bena yango dozo senga na bato mitema mao bazolanda biso bato baza sensible bayeba kosunga biso to kabulaka mingi bikoti. Pour ennemi numéro 1 ndundu ezali moi ndundu fazaka tuna ekoti fazaka tuna lunette anti soleil fazaka toujours na marche longue peut to kabolaka ba crème solaire ba bilamba ya ma marche longue et tout ça pour ne éviter ba moi ba rayon ya moi yango ne bebi saka posa biso ba ndundu ndenge to zangi couleur eza pa na bino mama ya mwindu babengaka mélanine yango nde fragilité ya pona biso ezali yango mingi et que luka ba pota na so eza bien soigné te et désinfecté malamoko et comme infecté malamoko et comme ba pota wana et comme cancer. Fondation et s'est répandue déjà dans la République démocratique du Congo mobimba ou bien tout ça kana kataki te mama mikole leki awa to uti na kindunu ya province na ngai a memi biso na résidence na ye mama to zalaki 8 membres ya ONG da biso nous fondation mate apesi 8 fongola donc vraiment gouverneur Jean Kamiseni Nzamba sunga et soki ba gouverneur mususu on peut reconnaître celui qui prie par ses actes. Boya kosunga bandundu ozana watu ozana sparadra ozana compresse ozana daquin ozana bikoti ozana parasoleil biloko to kabulaka pourquoi parce que ennemi numéro 1 ya ndundu ezali moi boya ko arracher bénédiction na bino pona kosunga bandundu même bato na nzambe bino oza mutu na nzambe est-ce que sala ko esebelisa nzambe est-ce que kabulaka na baninga tala par trimestre dozo kunda 5 6 to 7 ndundu papa sezali bena yango dozo senga na bato mitema mao bazolanda biso bato baza sensible bayeba kosunga biso to kabulaka mingi bikoti. Pour ennemi numéro 1 ndundu ezali moi ndundu fazaka tuna ekoti fazaka tuna lunette anti soleil fazaka toujours na marche longue peut to kabolaka ba crème solaire ba bilamba ya ma marche longue et tout ça pour ne éviter ba moi ba rayon ya moi yango ne bebi saka posa biso bandundu ndenge to zangi couleur eza pa na bino mama ya mwindu babengaka mélanine yango nde fragilité ya pona biso ezali yango mingi et que luka ba pota na so eza bien soigné te et désinfecté malamoko et comme infecté malamoko et comme ba pota wana comme cancer. Fondation et même gouverneur Jean Kamiseni oyo ayako longola biso na hôtel albi non musala bozo sala ezali kitoko loko be ko sunga bandundu ya province na ngai a memi biso na résidence na ye mama to zalaki 8 membres ya ONG da biso nous fondation mate apesi 8 fongola
Donc vraiment gouverneur Jean Kamisé nous avons sungaye soki ba gouverneur mususu ba koza la sensible nenge gouverneur Jean Kamisé na sala mama République démocratique du Congo pays est vaste, c'est comme tout un continent pour na kotambola na ba province nyonso et ça facilité ça ezo senga ba mbongo to utaki bikoleleki na Kisangani to bi merci na fondation ya Kisangani to utaki na ba Kongo mikoleleki na Kasangulu na Kisantu pour na kosunga be bandundu kuna ko resanga ndundu mo be akufa na Kisantu to kwena tal webi que à travers les pays pas yo to moni bandundu mingi c'est dans le deux Kasai mama oyebi que na Kananga to kuti bandundu oyo bazali basuru miwe bananga na botama mbala liboso na udi kokuta na ndundu bandundu bazali basuru miwe pe bazali pe ba hermaphrodite donc bazana deux sexes mama tela passe bazo souffrir triplement azali suru azali miwe pe azali pe hermaphrodite. Donc voilà vraiment dozo continuer ko senga na bato ba ko songa biso mama souci ezali to tambola République démocratique du Congo mobimba. Pourquoi donc kanga machu na presse mama pour presse ezali quatrième pouvoir. Même na kati lelo soki ngai na kanga maki na presse bato nga ba bateke kachero wana ndundu mwimba Texas abunda kitoko talabe musala yo sala pona bandeko ne bandundu et tout consort. Donc RDC mobimba pona ndundu muso ayibine kutu tege ennemi numéro 1 ndundu ezali moi. Ndundu muso ayibine teke foza kachu na machilon. Ba campagne pona ko sensibiliser. Campagne de sensibilisation mama po ndundu amindi mananu yemoko pe à s'accepter parce que maman c'est nous so bonza makelanga ndunu mais keba na ndunu muso azana no sensibiliser te nenge ba chino bazo sala misala awa na RDC so benge papa ndunu keba po akozwa mwelo abambi yo pe na mutua po akomona on est ingir non soko ozali pigme soko ozali ndunu tete na koma na mélanine na pakola yomoto na sala nini donc voilà na zaka ndunu na za fier nenge nza makelinga ya ona senga na bande botanga. Et rien de positif ne peut être obtenu sans sacrifice. Ko kanzate lokolo za ndundu ba ndundu basana bazaka na chance ne to ko betali bakolo kotambo botika ko mikosana luka bo travail comme est-il wana likama liboso mama mais bino be bande ko boza bandundu te soki to lobi que discrimination ezali marginalisation stigmatisation ezali entre biso na biso bandundu te bino bande ko boza bandundu te ba préjugé belé o bandundu ba mona kate o bandundu baza bandoki mona ate na moi voilà o to mona kaka na moi pe mona non mama toza batu mais eloko ezali nini ndundu nyonso nga botama visibilité na biso ezali affaibli par rapport na bino to mona ka malamu mingi te moto lo bateke to mona ka te to tangi ndenge nini omoni c'est vrai nous soka zo tanga faut poussa papier boye po mama yango na soko moni lelo ndundu atangi mwa muke il faut ndima yepo na ba classe d'une école primaire faut pousser na pemi na tableau po yo komaka mesdames soko yo ba camarade ndundu yo lokola muntu na yo soko za na maîtrise te ozongi na sima osala kati na bango ya ona senga na bandundu boza la forme mentale bani balwa na français vous êtes censé d'avoir une robustesse mentale très élevée mama ngana na lenda boy na lenda na ring pe na lenda pe mentalement soki na ke place mo mutu moko alingane bandundu te o ata obwaki ngai ndenge omoni ndiro moni mbwa na bi mais c'est Paul wan soki alingane bandundu te talie na ke na ngata msu monsieur Jean alingane bandundu ko kanza te so balingi yo to bi ya te biso bandundu balingi o généraliser te mama yo ya minga ilelo moza be ndundu te cameraman wazo filmer biso azali pe ndundu te kolo pe site oyo azali pe ndundu mabino poko ne ko sala musala pe na ndeko biso bandundu po biso nyonso ba congolais mutu ali censé ajouter un plus pour le développement. Donc maman omoni yango vraiment tozo continuer ko bunda mais lisungi pene loko zo boma biso pona ba danse pa mapa basi bazo bina demini ba kaleso zo mona ba misa bambongo mais pona lisungi ya bato basana ba pota tout ça et ça te. Merci beaucoup. Pour terminer, on va chuter sur ces points. L'ONI a pensé na bino bandundu ko pesa bino journée o eza bo pesa ngo le 13 juin bon ko célébrer journée na bino eroka ki idée wana esala ki ondenge ni pona bandundu bato ba bois kaka bato musuba mona ne bandundu baza ba sous-homme lelo Nations Unies elobi non bandundu bazali bato ne di bato nyonso tout toza be droit na vie mama ndenge doza na yo awa so tozwi lame de rasoir tozwi gilette bakati makila na yo pe bakati pe ngai ko kanisa teke ya papa Texas po aza ndundu ma jaune to bleu ezaka makila moko rouge yango moni ngai même na linga toujours couleur rouge mama d'abord loko na za mundele Afrique na za ndundu boye couleur rouge c'est mariaka kitoko na poso na ngai wana likama liboso ya mibale mama. Des gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, des gens peuvent s'acharner pour rien, mais couleur à makila yango des autres sangisa. Biso no toba kela mo nzambe. Maman, ezala yo, ozali ndundu ezanga na ndundu. Nzambe ne mutakeli biso nyonso. Voilà pourquoi
nalobaka na bandundu toyeba pe nzambe pe soko yebi nzambe moyo souffrir mingi ezate ata ndeko mususu azobwakisa balingi komona yo te poza ndundu me soko yebi ke nzambe ka mutu akela biso soki mutu wana bwakisi me nzambe akela yo alingi yo moyo souffrir penza ezate alors mukolo tozwi ya le 13 juin ezali combat moko victoire moko makasi malobaka en français une victoire éclatante pona biso bandundu to sepeli yango esengeli le 13 juin tozosangana awa na Kinshasa na jardin botanique. Tolobi d'ailleurs merci na pasteur Cosma Wilungula Wazali, chef spirituel de l'église chrétienne évangélique au Congo, muta pesi biso espace oyo mama gratuitement to sangana awa na jardin botanique. Mais soki ba pasteur mususu solo bozo salela nzambe bozo na susi wana. Pasteur mususu akopesa ordre mandimi. Bon me matin koti moko. Mutu mususu ayi bon me parasoleil moko mususu boso ma crème soleil moko. Bon me savon moko. Bon me ba wat ba spadada ba complexe ba dake pour bandundu bazana ba pota. Mais vraiment na kanti les 13 wana bandundu tokozona biloko ebele mukolo wana mama to ezali feti munene. Toko sensibiliser bandundu ne ba mindima pe ba mindimisa ko senga pe na bandeko bandundu o baza bandundu te baza na comportement d'amour vis-à-vis ya biso bandundu ba yemaka ba koyemba bandundu baza ba artiste comédie ba osala ba scénette ba non la discrimination et to défilé de monde bandundu ba to baza bandundu e mais na suka mama to préparer ba kit ba sac na kata ba sac wana toko tia ba kisi donc ba crème solaire ba savon ba linette ba biloko ebele ba bilamba pona to kabula na bandundu mais toko réunir 1000 to 1200 ndundu mais soki mbongo ezate mama toko wa kosala ngo ndenge nini bandeko na ba yafu ba mela mwa mai ba mela mwa sucre ba lia mwa gâteau ba difficulté za vena mingi voilà pourquoi de senga na batemite mama basunga biso bandeko bazana na Luanda à travers le monde bazana ba poto bana moko bazolanda biso boyebike awa na Kinshasa na RDC moyo eza makasi bandundu musudo bengisi bazokuta ba province poto sala fête munene awa mais zo senga makoki balobaka na français la bénédiction s'arrache yo zo ne luka bénédiction na metenge nzoka bénédiction zaka na makolo na yo sunga bandundu nzamba komona yo siko soki bato baza mposa basunga yo pesa boîte mail na yo pesa pe na numéro ya contact na yo po mutu nyonso oyo aza musika akolinga soutenir bino par rapport ya événement o bato balingi kosunga biso balingi ko arracher bénédiction na bango près ya bandundu bakoki kobenga biso na numéro 099 00243 oui 00243 99 36 895 00249 36 895 to 00243 89 96 43 967 00243 89 96 43 967 to 00243 81 520 42 41 00243 81 520 42 43 wanande pardon 00243 81 520 42 41 wanande ozwi président ya bandundu na lisungi oyo za na yango po ete nzambe vraiment amona yo oza na boîte mail te bamiso bakolinga kokomela na boîte mail mais boîte mail biso bati ko pirate yango to sali mususu ya sika na kanya ono malamu te peut-être bino tambo ko bongisa bako ko tyango na C po te bato bamona ba numéro pe na boîte wana ekozala esengo mingi soki okoki kopesa merci pour na émission lelo site na biso eza ehpmedia.com okoloba nini par rapport ya site na biso EHP Media non pour na site oyo EHP c'est ça EHP Media nalbi merci beaucoup nzamba pambola responsable d'abord ya site yango pe na ba travailler la site oyo po mama ba journaliste musube babanga moko ya mabandundu mais bino bondimi ko ya mabandundu nzamba pambola bino parce que ne dosali boy etamboli batu musubana bakwe musuba yeba kateke ne numéro 1 pe ya ndundu ezali moyi batu musuba kimaka pe bandundu batu musuba ba cancer ya peau bamona yango donc merci beaucoup vraiment site oyo et keneli boso po ete sensibilisation pena bandundu e kwa koyeba na po ete batu mwa lisunge monana po mama ba projet ezali ebele souci ezali to sala to tonga pe to somba terrain to tonga pe centre na biso de soins pona bandundu centre moko ophtalmologique pe dermatologique po moni biso bandundu ba problème mibale misto mona malamu mingi te pe par manque mélanine poso fragilité ya po fo ba dermatologue balandela ka biso pe ba ophtalmologue balandela biso pona makama miso donc tala ba projet doza nango tozo bunda po ete toza na pe na biche moko ya fondation tado sa ba organisation mama ba manifestation to pesa tu ba transport bandu so do na biche ne koko sunga ka biso souci na ngai za ito ke na ko sensibiliser bandundu ba Congo to ba kikwit mais so do na jeep moko mulai ne ba benga ka don de Koweït
ekosunga biso po olege président keneye moko mena sima pe ba membre musu bazali omoni don de Kuwait ba ONG mingi lingi yango ba sango ba lingi yango okome mata 10 personnes na sima poto kene ko sensibiliser bandeko na ba mboka mususu oyo keta mususu kuna pe moyen na message ko mete biso modo kenaka kuna. Voilà la difficulté d'ozali na yango po ete bandundu bako ko sere bato musu balanda vraiment exemple ya site oyo EHP Media pour être sensibilisation ekende parce que presse ba négligera kango te balbaka presse ezali 4e pouvoir ngayo mwimba Texas soki nazala en contact na presse ba ngaye bateke ndundu wana mwimba Texas abundaka kitoko sa catch classique petala pe musala osala pona bandeko ne bandundu donc bato basunga biso parce que c'est un artiste ata osala ka musala ngo kitoko mais ce qui soutient zate sponsor zate mécène zate mo okene musika ezate balbaka musapi moko esokola ke longité soko ko remercier batu pona émission lelo koko lobani te mama d'abord ngai mwimba Texas na yebani mwa muketi na natanga kombo ezate mais na kosenga kana bato balingaka bandundu te bolinga bandundu na bato mitema mawa bayiba kosunga biso po ete ONG bandundu ekene vraiment liboso po soki lisungi ezate moi vraiment ONG bandundu etambola ezalité. Merci beaucoup, c'en est fini pour aujourd'hui. Le Télémac d'aujourd'hui a réussi pour vous. Monsieur Mwimba Makese Texas, qui est le champion d'Afrique dans les catch, et puis le président de fondation qui regroupe les albinos. Merci pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe technique qui m'a tenu compagnie aujourd'hui. Marie Nondebo, votre humble servante, vous dit merci, au revoir.